2003 c'est que bana nyoso 4 ans baza bana ya Diego Milito parce que moi nana liboso azana 11 ans. Oh je ne pense pas que oyo bobo nana liboso wana osalela ka vidéo pour na nini te. Mais toke le roi mundele par bi match na vidéo. Toke na vidéo te toke na conversation ba solo là. Alors toyo ka frère Michel ndenga zo pesa rapport. Chalobi commissaire merci na classe. Maintenant on peut ça qui a fait que pour oui mais qui n'a formé parce que alobi il faut qu'on complète les ma comme soso informer qui va donner la prise bandeko bino moko bozomona oui ton dibi que okoma no chroniqueuse il paraîtrait il y a Ken Piana soko créer base ko kulukato créer base mo boyo ko sambwisa soki bo séparation salami bokomi na bino bandeko siko ka Diego nyo sa ile vidéo pour ani pas artiste et qui tisaye ba benga na na groupe. Sali na ba internet nyonso oyo bozolanda biso à travers votre chaîne Congo Check TV oyo et ça il a rabino musala toujours au four et au moulin. Jerry Kobetox Nabino, votre présentateur, Mobile Ali Tutu, Mobile Amumanazolo, Oya Saï, la Rabino Moussala, Bako Tonga, Bako Loba, Bako Finga, mais Bisoto Kende Liboso, pour Nako Saï, la Bino Moussala. Merci beaucoup de la fidélité, et la confiance Nabino. Continuez toujours à s'abonner, à aimer ma vidéo, à partager ma vidéo, et que ça la quito qu'on a l'engi parce que Biso na Congo Check TV. Boss nanga ya ebisanga Jerry Kobetox eloko eleki mosala ezate eloko kobundela yo na makambo nyonso na site internet o ezaka mosala. Merci beaucoup papa Sibu Mutombo, merci Oumela leader à Pembe, master ya ba Freddy Chibangu à Getrad, master ya ba Boss Ben et puis Bakisa Lisusu na Pesimbote na Tata Mokonzi Gilbert Kankonde, premier vice-ministre ya intérieur en charge de la sécurité puis affaire coutumier Oumela papa salam malamu nzambo na bolingwa ke neko batela yo bo sala kaka selon idéologie ya IDPS nenge papa lobaki le peuple d'abord parce que bitumbango bobunda yango tala lelo yo. Merci beaucoup lelo nenge na yebisa bino bokoto eloba yuma ya boketu premier sans esprit. A benga batu bokoto, il y a rien en face. Nenge papa Chéra Loba, il y a rien en face que maïs. Lelo na bengi bino bokoto internet ezaya ko inda, internet ezaya ko beba. Awa moto akufaka te awa ezakaka ba crise na ba ko sambwa. Bino moko bomona ki ndenge mwasi ya ex, mwasi mama ya bana ya Diego Milito. Musicien ya la team Wata oyo bazo préparer album na bango 1000 anges 1000 démons ndenge aleka ki na émission alela ki ke basundoli ye mobile asundoli na bana zo futela bana minerval te azo kipeye te bana kolia te ndako pa zo futa te mais e yinda ki mabe bandeko baza mal intentionné bayamba ki na émission. Parce que Moussalo peut faut respecter la déontologie, pendant moi éthique. Et ça va bien parce que biso va gérer comme étant tout ça hindou ça est pas ya ba vena biso le mola de la presse Zakari Baraba c'est jusqu'à infini. A jali pa kozala. To zo ba idéologie ba vena biso ki bambi chintwa to benda ngomo muketo ye na nenga systématique ya hindou ça. Betu ni ba ou différence yena. Donc oyo nyoso boyoka ki mwasi ya Diego Milito alobaki lelo awa bozo skoyo ba preuve palpable ba audio nenge makamune so nenge bandaki parce que bato ebele ba condamner Saratola notre concert oyo asala rappel mission na ye ya internet oyo boyebi oyo paza lelo pembeni ya la team Wata héritier Watanabe lokola molobeli na ye bato ebele ba condamna ki baliaki ngulu ya litoi moko lelo nga Jerry Kobetox na ye ko lakisa bango ke il faut mokonza mboka oliaka ngulu ya matoi mibale parce que nous la presse on doit informer, on doit faire notre travail oyo ya bien travail ya mabete magembo ko zamboka ya
pasi mboka ya nzala malgré yana biso zo bunda ya faci béton Poutine a lobby nano amona président le plus intelligent que moi na ya Etienne Tshisekedi akoloba et ko sala e bien tozana na wana te tokota na ndenge ya zolozina lisolo e banda ndenge nini po ete lelo bomona ser na biso asala émission alela ke bakimie na bana et puis likolo ya $400 osambwisa musicien na yo po azalaki pe fan osambwisa mobali na yo osambwisa papa ya bana na yo likolo ya $400 ser na biso Nasha Mavakala abeti lisolo alobi ke balingana Diego Milito na 2003 baumeli balingana na 2003 c'est que bana nyonso 4 ans baza bana ya Diego Milito parce que mwana na liboso aza na 11 ans soki bolingana na 2003 allez-y comprendre que bana nyonso baza bana ya Diego Milito mais moi je ne pense pas que eza bongo parce que yé moko se contredire na makambo azoloba bolandaki na ba interview sikoyo bandeko bokolanda biso to sa pe analyse malgré bino surtout bandeko bovanda na poto botangaka na ifasiki gera ko sala boyo geri yango kuta tangela ngote ata formation kuta zwela ngote lokwa yo to tanga to vandaka na yo lupango ekangama na biso babokola kanga pembeni yo zalaka yango loba ke na tangaka te. Alors ba chroniqueur na ba chroniqueuse musala bo sala lelo to sala lelo eza musala moko noble to pesa quand même musala na biso valeur que to ba no sala ba délire o ezanga tina ezanga mutuna makolo ya lobi basundola bana ba pesa ka bana mbongo te mais toke le roi mundele par bi match na vidéo toke na vidéo te toke na ba conversation ba solo la na moto azali frère en Christ nganga ya nzambe tokobenga ye lokwa pare na ye parete papa ya molimo na ye oyo alandelaki na ba prière oyo batia ye intermédiaire aza intermédiaire moko oyo amezwaka mbongo epai ya Diego Milito akende kopesa bana ekoma na kimia po moto wana azali moto na nzambe akobanga nzambe frère na biso komo na ye frère Michel. Alors toyoka frère Michel ndenge azopesa rapport pe compte oyo nyonso ya makambo nyonso akosalaki après avoir kopesa mbongo aki kotikela Mavakala po akomisa bana na classe tolanda toyoka Sœur Natacha Lobi akomisi pe Clarcy na classe maintenant mbongo pesaki afutaki mpona Chloé te nalingaki na informe yango parce que alobi il faut kocomplétele makambo mosusu d'informer kinga lelo na prière nde na ngana iso bandeko bino moko bozomona donc mutu batindaki ye wana pesi mbongo atindi su maloba babakisela ye quelque chose pona makambo mosusu Fifi Ndongala kata likambolo Chantal Ndongala kata likamboyo internet oyo toyebi te soki tozokende nango wapi Diego Milito avanda na ndako na bino Diego Milito alala na salon oui oza mwasi artiste aidaka artiste mais mwasi artiste nini oyo azolela mbongo ya Minerval ya bana tanke oyo yazolobaki aidaka artiste alingi bourgeoisie artiste alingi lix moi catch moi basket artiste ça en attend parce que moi c'est bon ko aider artiste bandeko na chronique to ça pe musala ngo bien lelo boyoki litoyi moko Jerry Kobetos aye ko recadrer bino bandeko nyo surtout bobebisi musala wana parce que ngata na oloba bona oloba dans les vérités na yoki mwana mwasi wana na tali mwana mwasi wana moni azoloba na Facebook na ye akoma Mavakala vi na ye e bandana mobali na ye o abota na ye abota na bango abota na ye deba na wana o bauta na bandundu ye na mobali ne o aza lelo wewa babota bana mibali 4 na Diego Milito te to préciser bien s'il te plaît donc bala mibale ya ye bala mibale ya Diego Milito lokola papa ndimaka bana nyonso c'est bon mais kokolende mutu bana kokolete po atozo bokola mwana mbanda
atozo bokola mwana bo oza pe na place mo bokolo ba vrai baza bana na place muso ko ba te otalisi pene zo senga pena ke olo ba ke baza bana ya mwasi na yo ezalaka nango lelo sikoyo mwana mwasi azokoka kotangisa bana ata na ekolo ya fatia tie lelo ya ofelete mbongo bapesaki yo lukela bango mwa fourniture mo bakaye banini okoka ngo te olingaka no pe commerce te ya na biso mondimi kosambisa mobali na yo na télévision po ozwa nini biso nga na ye kosala analyse na ye comprendre ser na biso azokoma chroniqueuse na sina lobaki na émission mo boye na bino bata poto bosungaka biso te elo mosusu eyekaka bamoko ekangaka bino mebi bino ya mopepe oui bozaka pressa kotala bozaka pressa kotia ba commentaire po bino boza makasi nango mais eloko mosusu soko eyeba otalaka ngo nanu bomonake moto azoluka base na motema mabe likambo oyo bana basi na biso ya poto bazalaka nango mpe kosala yango mpe makasi soki aboyani na mobali surtout soki ayoki azwi mwasi ya Kinshasa akosala bachantage ke tozalaka na ye tovanda ne na ndako ndenge ser na biso alobi wana ok basi bakabwana kala akoma na vie na ye na mobile ne wana babotene ne bana après ya mobile wana te akoma na mobile mususu o bozomona na bafoto wana donc mbongo diego minute atindaka ebokolaka bana y compris ezolesa bana ezolesa na papa na bango ya oyo mama na bango vivaka na ye wana bandeko na ngai ya internet bozosala soni pe mawa Chéri Kobetox azawa na mbanga na koloba na kotika koloba tim kolo TV kobongwa na radio donc tokene tosala makambo bien tosala musala ya bien Sarah to laza mwana 88 ndenga na yebi eleki na nga bandal tika ko pese age ono zo pese la pona munene leti ne balobaki Clarisse Plasma ya Dodé mavumisa oh Clarisse Plasma za mukola Dodé Clarisse za 3e na biso Clarisse alanda Chéri Kobetox te Chéri Kobetox Gimbaya après Clarisse Plasma donc lelo moi signe ce toi munene akomika mukolo donc c'est pas normal. OK, ser na biso na zamona ba 85 hein, si je me trompe pas. Donc tika ko coller bana na nyo surtout ke baza bana ya Diego Milito to ya Sarah tola et ça la mabe. Famille ngape na yeko tuna suli kamsu na tuna loli kamsu. To ke ne pas to zonge pa. Famille ya leti famille na nga mama na nga kapinga ololo. Na présenter exemple, to pesa exemple na présenter Bibi Chirita BBC. Sikoyo na vivaka na Bibi Chirita to botala Bibi Chirita sikoyo ngana ke ko bala mwasi moko boye susu ya pembeni et puis mwasi ngazolo ba ke Bibi Chirita lo ba ke balingaka nga makasi famille Chéri balingaka nga makasi mais famille Chéri balingaka makasi ba ke susu na komona famille ya exemple Nene Isa ba ke komona lisusu famille na yendenge nini po ba pesa mbongo babala ye soki famille na balingaka yo to soki bozalaka na mobali. Moi je ne pense pas na bateau ba olobake famille ba favorisaka na bango c'est que tala bien famille na bino ndem te sala makambo wana. Il y a des familles oyo ba satamboka na rigueur et surtout moi na bango asa musicien ba parents na bango ba landela bango makasi liboto na bango landela bango makasi ba ko ba joueur ba comédien ba landela bango makasi parce que moi na commis déjà exposé donc c'est un peu ça toti kabiloko wana eza bien te et ça la bien te campagne le lobo sala ya Saratola boye bake balambili bata lobby bakolamba yo penzungu na yo ya soso e ko sala bien te preuve anet to moni ndeko na biso moko a sololi na ye na Facebook atunye banda bandi ko sala ba émission osambwisi papa ya bana na yo ozwi nini otenga na zoluka kaka 500 400 dollars pour na compte et puis na zoluka na kolia ya bana bazolia bana pasi bana bazot ndako zo futa mate atoke ne peut pas tozoke pas bino pe bandeko baso bolo ba mawe basondole bo poani mobali soka pesi déjà mbongo bana ya classe soka ebiso ke totala tozela nanu ya ndaku tozela nanu ya kolia soit kana mbongo wana okati ofuti classe ndambu okati po futi o spécifié ya kolia mwanda mtomo na ngope na ba mama na biso to mona kango pe opesa ta $200 na classe opesa na ata
Tout petit $300, $100 au semi, sac à l'osso, bilomo, et encadré, en attendant, responsable là-bas à Luka. Est-ce qu'il y a un dessin à la télévision? Non, moi je ne pense pas. Base Oyo, il y a un peu de 40e. Bah filmer, bah tchala internet, pour batala, et ça la base. Donc c'est pas bien, maman Abisso. Et puis, nous avons les émissions, batu bakomi ko benga yo mama tika osala boyo so sa mobile na yo okomi ko senga batu bambongo onga na luka kambonga Minerval $400 école ni na $400 mama mutu peto tika pe mo avantara muke na bike bande ko musubi no bolobo fachango école ngo ya ofele wana eza na ngona na nini na enseignement malonga te 1600 école lobiawa avant-hier ba auto doté bango faut ba fourniture scolaire. Et puis dans le pays à Libanda, et renforcer, et tellement moi en boka zo sala makamba malamu to tchaye maboko. Batika ko influencer bino ke ba école wana zo pesa docteur ba école wana bana ba oya ba vanditi et ko kina ba zo kina ondaku c'est que ba zo courte. Et ça ba l'état moino ba sala ba école wana ya bangwana ba linga ba misa école ba onde ba sala ka ba pourcentage à danger ba pesa renseignement bien. Bangonde mutu bazo ba osala ba campagne mabe pona ba école baninga mususu eza ofele boza batu na nzambe bozonga batu yango siko makambo yango yo ba serre lokwa ba serre na biso oyo mavakala asoboya komisa bana na ba école ya nini kaka alingi kaka ya cher pour lokola yoki musicien siko yaki mwasi mo boyo o aider mobile na yote oyaki no kaka po omonisa mobile no pasi mobile no amema charge mo amema mukuma moko boye bana basalaka ya mutu nyonso totika video ya kosala ka ba video mutu azokufa bachubi embeli oleboki mana hôpital bozo sala video mwana dindi na tala video mwana dindi na nzunga madesu oleba protéger bazo filmer nanu mais entre temps zozika donc moi si mobala sundole na bana oleki na video siko yango ne solution $400. Est-ce que héritier watana bazangi $400? Okai pe ko kenota héritier watana bete bozo ki sabiso bo soni ba congolais na ba congolaise. Ngana solo bango tanke mopandi sango na tie drapeau ya Congo na kingo na sepeli na ba video wana te. So tele ba video wana mwasi ya tata mokonzi ekola so talango. Oyebi ko so sambusa tina première dame. Tala batu ba oyebi seni tala na mboka na yo. Basi balelaka basenga aide na TV. Totika no biloko wana ba campagne na ebike na leta uto leka ezaki makasi na kosala bongo po ebi maka koma mutu moko tala kutu ya sala ka bien totika biloko wana video tosoke na ngo wapi bande ko congolais mobala zo bengana mwasa zo bengana mobile na ndaku na poto mobala zo filmer sans lumière impeccable babwa kiango na video donc ekomi bambanda mibale mibale na uto kotala dernièrement basi apoto mo mibale bakutinisi bambanda mibale bazo bunda na video Congola koti na video baby donc Congolais sikana sota kota ka makamno sote beba kaka to sosola to zonga batu ndeko na biso mavakala na bandeko na biso ya internet na ki ko recadrer bino to zonga batu to tika makambo to sala oui ton dibi ko koma no chroniqueuse il paraîtrait ya ken piana na film oui eza bien soko créer base ko kuluka to créer base mo boyo ko sambwisa azande ko na Diego Milito lelo libala soko ezate après l'amour c'est l'amitié soki bo séparation salami bokomi na bino bandeko parce que basala ka ki ndeko on ne sait jamais pour je ne pense pas que oyo boboana na liboso wana osala ka vidéo pour na nini te papa ba no mi balé wana osala ka vidéo te pour na nini siko ka Diego ne osala vidéo pour ni pas artiste qui tisaye ba bengana na groupe c'est pas bien. Bandeko na ngai bo sosola merci beaucoup to komi na suka na pesi mbote na bandeko tout bolandi chaîne au Congo check bo partager vidéo oyo bo pesa vidéo na bandeko nyonso po ete esala kitoko na elengi ndenge ngala mesala toujours ko sala bino émission congolais telema na pesi mbote na Darcel Simbombi depuis Maroc na pesi mbote na Ritz Pabilo na pesi mbote na Oya ngai moko la noblesse Rachel Mungenga la noblesse
na pesi ba mbote belé na pesi mbote na Francis Chiyo débat pungi Hollandais ya solo bakisele lisusu mutandu ya solo mwana ba Kongo ya solo et puis ces mecs nanga moko Dodé Mavumisa moto na Nzambe Joao Pedro motema ya Clarisse Plasma. Merci beaucoup et félicitations à ma sœur Rite Darling La Canon. Merci beaucoup. Botika l'a toujours branché et scotché la chaîne Oyo Congo check check. Toko pesa bino basango kaka. Bokoto kaka. Bo s'abonner, bo partager ma vidéo. Boss musibu muto mon papa. Oumela. Tomonani à la prochaine ceux qui nous ont zongité. Toko sa la bino ba numéro ya sika. To yaki ko pesa droit de réponse pour toza ba pandisango. Il faut to informer. To divertir batou pe to former batou na minute o sarato la azana droite ya koleka émission pe sa droit de réponse na makambo yo na minute yo héritier Watanabe akoki ko pesa pe droit de réponse te po bande ko mususu bazo c'est là-bas tout ne pe makambo na émission na bango parce que bazanga ba question to Diego Milito artiste na biso aleka lo ba makambo oyo ezaka biso ba pandisango to bundela bande ko na biso to kutani à la prochaine. Bye, Jerry Cometox DCC de la presse, Mobala Litutu, Oyasel Rabino toujours Moussala. On se retrouve dans l'émission Kouya. Ciao. Congo